omoni awa fo benda ndakala koloba te ke oyo elongo mingi te omoni oyo kasi bolingo ndakala ngo mpe ekabwani kati likambo te libumu oyo fo kolongola yango parce que selongo libumu te omona ndakala bato mosusu balinga te oyo ndakala eza bololo sikoyo na bimisi thomson na bwakaki voilà mpona longola babongo ayebama mitu mikuwa na français arrête de bis merci vraiment na bato nyonso bakomelaki nga natunaki zei na français lakini on apprend tous les jours moto yebaka nyonso to na mokiae ekomona kotanga ngo te mais sikoyo fo yeba ndenge papa alingelaka papa mosusu alingaka fufu ezala pete mosusu alingaka fufu ezala mwa makasi. Hello, coucou, bonjour. Chérie, je suis partie. À ce soir, bisous. Bonjour, papa là. Bonjour, Maïlène. Allô, bonjour. Bonjour, bienvenue surtout. Naba oli surtout balinga maman Elia Nitu. Naba oli surtout balinga ka service traité de conseil la Providence. Naba oli surtout balinga ka émission na bien pour le mariage. Mikolo la moi beaucoup fanatique émission une femme à la maison. Et voilà toujours na kati ya moi de la femme. Linga za ke baza ko honorer ka ba maman. Mais il y aura une émission on va la ça pour la journée de la femme, pour le mois de la femme. Non, na celle ngote bato ça maman Elia Nitu. Ndenge ni yo sali émission sur journée de la femme boina bonga habité. Mais nga vivra bon moi na mi nyonso. Il faut comprendre le kwango avant c'est la moi émission journée de la femme, mois de la femme ezaka liputa te. De toute façon nga ta liputa tous les jours. Ezaka liputa te, ezala makambo belé ko sola wana to ko sola lango après mais lelo na bimina nuna kende kotala ndeko nanga moko a moi si bino mo moni émission na biso ya une femme à la maison na baki ke émission eza libre, émission eza gratuit, émission eza likaka au téléphone. Allô, bonjour maman Elia Nitu. Ce que nous avons Elia Nitu 06 15 31 69 90. Sur un poste à Ngaïb na ya pana yo pour nous recevoir l'émission Oya une femme à la maison. Yango za vraiment émission te tomber en télé-réalité, c'est émission te meza télé-réalité. Et voilà le nazo qui n'est pas à madame Bibi Cheikh Kapika. Il est à l'une de femmes au basara ba organisation ba fête na kati à Paris, aza femme moko ayebani mingi, aza fondatrice il y a association à Bango les femmes actuelles. Aza présidente et association à Bango les femmes actuelles. Il y a Aza Moswaili Moluba. Absenga bité maman tu yo foya et pas nanga lelo. Otala ndenge ni nga pe na koyambela yo na MC une femme à la maison. C'est parti. En tout cas, merci beaucoup, na Fifi Missiolo. Ah, ma copine Missiolo. En tout cas, je te fais de gros bisous parce que yo mon talit, yo mon komoni bato ba sepeli makasi. En tout cas, ba gros bisous na maman biso, maman Philo Nzadi. Maman Philo bato ba sepeli mingi na télé-réalité na biso, na kolamba na biso, o lamba ko l'accès une femme à la maison. Ndeko na yo dinalando sepeli makasi poza ya bayombe. En tout cas, merci Ashley Ndombe. Oya JC kala kala mingi te na oya na ngai. Kuna Belgique ba benga déjà pas Ashley Ndombe, d'autant on est en Belgique. En tout cas, une femme à la maison et aucun de par-ci par-là. En tout cas, merci beaucoup na ba maman au bazana Australie au ba benginga. Na rabaki na nanga kaka soka na sengi fumukanda permission ndimi na koya nanga ba mama ya USA. Oh là là, en tout cas ba mama Dallas c'est belé na pesi ba mbote belé Francine kala mwana tanga ba koma na bineza te parce que boza tellement belé bolinga maman Elia Nitu. En tout cas merci beaucoup ba oya France ko tunde na bosa ni binote bino penza ozali nano na motema no wana mnoka ana motema kaka c'est to tenir kaka te les profs do tenir kaka. Sois exact kalala oui, to tenir kaka, hein, je sais, to tenir kaka. Madame Bumbika, en tout cas, ma gros bisous, merci Nanengo Yakota Langa. Merci Nanengo Yakota Langa, Madame Bumbika. Christiane Bumbika. Alpha Bumbika, yo, as on a droit en beauté, yo. Voilà. Allô, Bibi Kapika, bonjour. Bonjour, Méliane. Bonne nuit. Bien, de bonne nuit. Bonjour. Ngai ça va, on a combien de temps na out? Mais non, il va n'enga à côté. Na côté vraiment na déjà na nini.
Ah. Na ente ya na mwasa libala faki na lambe na mobali kapika boni ko fa na s'occuper na mfumukanda nano bien mama naza kolanda nano oya nga chéri oui biti que so ina respecter te ayo pikisanga ko kende te ko sala émission te fa ki pena mon mari d'abord libala nano kapika boni pe boni libala nano mama na s'occuper kina na papa na so servir ya après la dîner et on peut moi retard mais c'est ça quand même qu'on a retard malanga ebembeli robo kitoko ya solo etikala awa sola kelele bolumbu te oke bolumbu te to solo la ngaye etikala awa le dimo yoki ekotikala oni solo na mboka nanga sika na burobo tokota te. Merci maman. Oui, mais là, je suis na papa te. Et bon, 12 ans d'aller. On a 12 ans d'ici koyo. Oui, ça va. Oui, bien. Pourquoi je sais pas ça maman bonsoir. Bonsoir. Il faut s'occuper de notre mobile. Et voilà nous moi parce que on le sait encore là bas. Mais quand on a bien mobile na tikna mobile allié à ce qu'on a pour un bébé. Pour ça on a respecté. Ah, on peut ça na donc il a tout ça dans l'état. État par rapport à quoi? Ça va? Kimia makasi. Voilà, on a qui veut que ton habillement qui n'a la qui veut n'habiller qui n'a pas talent de moi moi c'est comme on a bibi shikapika aza mosi ya mswahili aza mosi ya muluda aza mswahili muluda kama tu vile sema mani tu on doit faire mission boye kwa ba infiltrer wa côté ça peut na compte comme ba ba mtoto manyema kimanyema te ngana muluba ba ba yebi donc nous ba komboka pika comme bibi shikapika comme ba non maswahili mama aza mswahili ya morega donc morega kindu manyema penza batoto manyema bakalembelembe donc niko dada yako oui niko dada kwa matata lelo sikoyo totiki kota baswahili toke kote ya baluba donc na sepelaki ba femme actuelle nyonso tout na sepelaki lelo la accepte ndenge nini bala marapondo bonde bozomona biloko na biso ngoyo toza na pondu na biso toza na Thompson donc ba condiment nyonso ngoyo donc même les codes c'est déjà dans nzela la check déjà mai les autres toka déjà OK donc mai les autres toka déjà parce que pondu eza na glace oui donc pour éliminer parce que pondu on sait la biso maman kapita on sait biso pondu ya baswahili bien baluba te non ça ya baluba d'accord ça matamba mais un peu modernisé OK pour matamba baluba ça va feuille mais attention déjà et si bah tout est libiso donc matamba mais modernisé un peu d'accord donc sans plus tarder bon mon manio ko na nguba boye ba suite na ngo kanate là va se poser là bon manio ko na nguba bo za suite maman ngai encore muswahili na moluba maman ni toto ba yo mena donc Léo mani tout na benda suki tete la ka pona ba raison ya hygiène ah oui c'est la ka bongo to bendi suki na pesa nga obendi ya yo za ronde yo zo tala nga ka te yo za mama ngati ya makamna mama otala kaka to benda suki pona biloko po suki pumbwaka donc na conseiller pe bandeko nanga kolamba suki mingi za rattaché za na sima suko ya maboko d'accord mama kapika merci vraiment na batu nyonso bakomela kinga na tuna kize na français lakini on apprend tous les jours moteye bakani surtout na mokili
comment on a autant à monter, mais comment on a commenté. Maman, ni tu tika bisolo dans ma bapo. Tu as commenté à commenter, les ça veut dire, c'est ça. En tout cas, tu as commenté à ta 20. En tout cas, merci. N'est pas tous, sur la commentaire à Bocha Pega. Bocha Kaka, d'autres bois qui pour nous. Papa, c'est une fois qui te m'a pas c'est une honte. Si le loco qui a mort. Eh, papa, les hommes belges, moi, papa, les et ça va. Ne papa, les ailes, ne la ici. Papa, la ici. Non, non, pas qu'il n'a déjà gagné bien là. Eh, ça va. Donc, nous sommes congelés, nous conseillons que tu as nos mon papa est totalement ma commande. C'est quelle question tout mais pourquoi tu m'avais pas appelé ah chérie, on a un morceau là au talent. Nous avons comme notre flop. Mi flop. Maman Preston, c'est fait des gros bisous. Donc awa, tu vas sentir un bisou awa. Pour nous, les bisous, tu cotises on a 4 awa. Donc tu cotises on a maïs les bisous, tu vas dans tout ce petit kiango. Tu gagnes pendant 15 minutes et les mains. D'accord. Donc Thompson, il faut ça la Thompson, vraiment maman ni tout. Eh, bino bana ba koto. Na bomba qui surprise na monia moi. Maman ni tout. Moi na nini. Na cuisine bisi ba simba. Qui na obimisa on a simba. Donc on enlève ça, tout le monde a la salité oyo. Au ben en français va bien on est là on a tout le monde là. Ah, les papous, hein? Les papous, hein? Donc, ma commentaire de vidéo, tout ça, c'est la relation. Les papous. Donc, Thompson, vraiment. Pour te belé, bah, lire à poisson, pas battu, hein? Quand on lit à thé, boy, na boy. Donc, on lit. Au goût, on lit. Les bandes. Maman, elle est comme une arana 4. Pour que, bah, tu gagnes ma toque, on le vimbis. Ah. Donc voilà, pour passer les Thompson à biso. On a l'ingatan, on l'a dit, so ba benga rango. Mbisi à la mer. Parce que maman linga tabi. Ba bokela mbisi à la mer té. Ba bokela mbisi à la mer té. Maman ko ba bokela mbisi à la mer té. Si ko nena osala boy mai foza ya malilia. Bo sana mai ya moto te pe ko limbisa Thompson. Donc na mai vraiment mai ya frais. Donc na bandi na Thompson nanga na kati awa kolongola biloko bien salité. La salité au très bien parce que ba biloko en noir c'est ça la rabolo. Quel écoute. C'est ça la rabolo. Donc awa ndeza na mama na likambo. Na mutu na mbisi à la mer. Ana zemi hein? On dirait on n'a pas mal quitté. Moi aussi. Kaka. Avec bourreau. Oh, il y a surtout biloko noir, il y a surtout pour le parce que on ça la boulot na monoko. Parce monde na zotia, na zokoti sa penza songe ya mbeli na biso. Na mbisi à la mer na biso. Babiso ekolisa biso. Yango Thompson comment na Thompson uta esuwa po na invité hein. Ah bon brosko mbisi à la mer eza bambisi belé petit na yebi pete voilà tout na ba bota ma biso mais bon siko na pomper mai na vraiment la pression c'est comme bien soit qui mbisi mususu tongaki to cha citron mais la mer te cha un citron parce que te cha un citron après maintenant au chocolaté poza on a zei mingi penza wana siko maman mtala kisaki yo makambo maman mtala kisaki maman mswahili maman mswahili la kisa otali bomoni na kati toto kindo bah épices côte bien tala on a des santé hein maman si ya santé le quoi moyen le quoi le quoi bon maintenant solo wale on va te ba donner ça wana ba donner bon merci on est à valeur à la femme africaine donc passer les en boyer pour na ba épices wala ko tona kata pundu te oyo tena pondu te oyo kokalinga oyo tena pondu to sala kaka boye to ko tshanga banzolo côté parce que ça sert à rien pour na sima to ko panza ngoli donc on a l'axino ndinga o sala mbisi na bandako appel de Jésus à tout le monde wana mois de la femme et tout et na kangaite c'est phénoménal
Ah. Moi, de la femme actuelle, oye. Si quand on a noté au Sabino tout à l'heure, to sali Thomson et Bissonio surtout, oyo ya otsa na pondu to katsa ngote parce que ça sert à tout bimisango. Donc yango yo papa lembenza ozwa bien. Donc to bois qui est yo penza ai. To bois qui na pondu. Nous avons un peu moulaï. C'est bien, tu peux bien aussi. Toka bien. Donc pour nous, nous avons toka na Thomson, Thomson, on te tire 10 minutes. Si tu as 4 blancs, tu as 4 ya pondu, tu as bengi matama. On a ça dans le talent. Pour le coup, les autres, tu as fait ma tour, bon, on sait qu'on a réalisé, tu ne peux pas les mettre. À faire balancer, tu as moi, c'est juste peut-être pour la providence. Mon seul année, 11 ans. De la service traiteur. Félicitations. Ah, merci. Félicitations. 11 ans en tout cas. Merci. Pour les autres, on a répété, mais qui a pensé. Merci. Et puis, merci, président, merci, président, nous avons confiance, on a ça, mariage, en tout cas, nous avons pas, on a vu, tata, nous avons ça, comme on n'a pas parlé. Nous avons pas de service traiteur de Barcelone. Papa, les bois qui les bisous à la table, pour Kata. Aubergine et africain mais to benga ngilu na chiluba donc to kota ka ngilu to koti ça matungulu na poiro isili pour la position pour les apunda baluba mais to meki normalement benda na ninga authenticité to chaka matungulu na ngilu mais to poiro ba mo pe ya solo wana poiro ba chaka matungulu ne to kota moya mo ebele. Malgré tout, il y a mais tu as la quitte quand même, maman. Bon, mais tu as un peu belé. Donc, on a arrangé un boulot pour nous surtout. Tu as moins d'équipe, on a vu ce jimbo. C'est quoi, tu as matungulu na biso. Donc, on a une forme de lingi pour écouter on a kata pondo. Ils ont été pour kata na rondelle. Donc, on va sentir. On se sentir à l'aise quoi. Na ekateli na yo. Donc poireau faut pas sur le boui. Mandoi de moi du biche le beaucoup poireau sur la boui. On y pensa OK on est fait parfait
po ezalaka na mwa zelo nayebi te mama Eliane osalaka ndeni kaka ndeni azosala mabele ebomanaka na kati donc fo sukola yango bien okati yango fei moko nde na oti olakisa bino kaka mpona bolia zelo te na kati tala kaka biloko so ekoti zelo ate eza elengi ndenge nini ebebaka bato bazala soki azwi ndakala alongoli mutu ya pamba balongolaki mutu kaka boye toso olongoli kaka mutu ya boye omona bololo etikalaka ndakala aza na libumu bololo ekotikala ndakala fo benda mpenza mwa mosika fo benda yango boye donc ozwi yango apartir ya mutu na libumu bana moko bien pesa mbeli ya moke na mbeli nde omwa nde mpenza ndenge nini tolongola mpenza ndaka ndenge kolongola ndaka ndenge mama ndenge mami alakisaki ndenge mami alakisaki nga donc ozwi na mutu na libumu esangani omoni awa fo benda ndakala boye koloba teke oyo elongo mingi te omoni oyo kasi boye ndakala yango mpe ekabwani kati likambo te libumu oyo fo kolongola yango parce que selongo libumu te omona ndakala bato mosusu balinga te o ndakala eza bololo ocomprendre fo kata boye okati na mutu olongoli na libumu ata atikali mokie problème eza te linga atikala mokie mais bato balia bololo te voilà donc ndakala basalaki bongo nalobi yango Eliane bato babotama bana Congo oyo babotama na Congo wana na 97 bato 97 po biso bana Zaire oyo c'est school yo nani so bana Zaire donc bana Congo 97 mais okola pe 97 akokomela combien calcul mental bazokola ko biso bana Zaire bana Mobutu bana Tshisekedi babiso oyo bana Mobutu bana Tshisekedi le père les comme les fils moi de la femme moi de la maman Denise Tshisekedi donc on dit quoi ma Denise de charisme maman même que non c'est pas non là ta maman ana charisme o ba na femme ko bomoni o eza kib magie nanga na ikaza ngo o eza kib nanga o eza ai mais na préféré ko ça il a o ya poudre donc pourquoi préférer poudre na préféré à poudre pour na au monde tam sous tozaka na rapidité ya mama nito po esengi suko longola ko ça na moulinex après ko nika sous moulinex yo yebika donc voilà ce que moni pe ozano na temps na yo ndenge za potaka ifale boye 12h ta boye donc nous allons laisser bando baluka na libomo yo on a saleli oyo ya poussière donc na tie ainanga na sangisi yango na cube na jumbo donc citron donc citron na salade na tie na pressé citron na ngai o eza gingembre donc tangawizi ya poussière pe tala tangawizi ezwaka longola ba poso sala boye donc so oza na patience na yo mama donc otie o nzela mukuse yango donc na tie pe mungwa na ngai moni mélange toza na kipe toza na ai toza na gingembre po Thomson tolongola on va wana voilà si on est na bino pour ni na katai Thomson nanga to tsaka mama imukie pour ça la biso moi jia pour sinon te et puis c'est côté bien na quantité donc mélange nanga ya ngoyo bon na bino na sukoli Thomson nanga na kati kitoko na kotisa vraiment na kati donc nazokotisa ngo bien na kati pona l'assaisonnement et vendre surtout dans mon tout coton bien dans le pelle dans le lobby Thomson a 3 parties mais surtout ça on a 2 parties to ça les gars dans mon tout dans le pelle katikati ezate donc voilà ozomona kuna pondu na ngezo toka kaka kala te na olongola poisson nanga poisson nanga na teki ko ndakala oyo maya moto na mungwa na kati bana membre les femmes actuelles Eliane Ochudi bino nyonso tumoyebi ke nalela bino mama Rachel Kalala siko na bimisi Thomson na bwakaki voilà pona longola ba bala ba bongo mama nito allez
mikuwa na français. Arrête de bis. Arrête de bis, hein. Arrête. Bazaré. Bazaré. Ah, comme belé. On a bazar. On a le bazaré. Vous comprendre, hein. Voilà. Sikoyo, tana longoli Thomson nanga. Voilà, sikoyo bloko nyonso on a kataki. Poireau, Gilles on a biso na kati en deux parties. Matungulu, voilà pour tout le monde qui compte à biloko pena kilité, hein. Des bandes on a biso balobaka. Donc quand on peut mikim qui était sur de la main pendant né musu to ngato sa on a moulinex. Mais matambe bonga ba légumes maison mona. Donc voilà. Pondu na suko balola ngote. Donc juste na sala pona panza ba légumes boy. Balola pondu na biso te. To balola pondu na biso te. Mafuta mbila na biso munyango to na problème moyen na poto. Eza okanga mato chango awa. J'espère que mafuta nenga ba luba na nenga ba luba te mama to zo batela motema. To batela motema to chaka moi litanga mafuta to kanyi njumu na biso ya pondu. Siko to mozela kaka bo pesa biso 30 à 35 minutes. To yo bakisi la bino Thomson to chango vers la fin parce que sont aussi siko et panza na surtout ba morceau na nyo to s'écraser. Donc voilà, ndakala na biso pe ka nde mama ile na lobaki le femme actuelle. Donc ndakala na biso na chango na maya moto na mungwa. So na to le ba femme actuelle, bo ça ba penzane. Soulever tout le madame toi na moi de la femme. Donc femme actuelle les amis. Donc les associations moko boye. Oyo ndeka banzamba pesa motema ngo ya kosunga. Oyo dalalaki na lamuki na lobi bandiko na biso bana Congo biso tozwa atali pa awa mama tata to lela ba piaka na rouge na carte bleue mais il est karakaka na découvert. Donc du coup na baki pour nous aider vraiment au kinde vert ba o bazana motema qui était na kisasa. Atato aussi ça passe na bangote mais ya muki o tozala nango tozana batukuna to délégat. Donc bakindara siko tuninga pourquoi les femmes actuelles te bakombo za tali bili quand tu vas femme actuelle et tu les femmes actuelles te sara ni tu ne te point me bonner comme les femmes actuelles tu me le pas kaka maman femmes actuelles comment te bonner parce que c'est maintenant donc ils ont les lots donc basi ya lelo parce que na tango kala to banda omona oka moi ça olien nzombo te o eza musala mobali o eza musala ya nini donc le quoi to zapi na mois de la femme. On a profité pour lancer appel Luana, donc les femmes actuelles, les associations, au président Tangaza Dibish Kapika, et puis Naza en même temps fondatrice. Donc tous a ébélé Naza à mon côté, moi c'est moi ce qu'on a mis, tous a na Tina Kabongo, Diva, Bombo la patrona, Mariam la femme du patron, Eliane Otiudi. On a tenu comme Bolimbisanga tellement aussi ça m'a commoté boza vraiment et belé boyebi qui boza na kati ya femme actuelle voilà donc tout sunga lelo tous la lobité ndenge balba et mon nous vivons donc tout ba actualité donc tout ça tardé té on a combo on a vraiment c'est maintenant donc action et ça sikoyo. Donc voilà, on a ma femme actuelle. Mais quand la thèse a remis mission Mobimba, tu es une femme à la maison. Une femme à la maison. Mais tu es vraiment rendez-vous. Il y a bien. Maman Eliane, mon Thomson est bisote. Faut ça le représenter dans ma boko pour Mikoua. Quand on est autour de Barabis. Barabis, c'est ça, Claudine la Burundaise. Donc tout ça, Thomson est bisote boye. Donc vous avez vraiment vérifié. Pour moi, on a Brandon Kembi, la Lela Pondu, Brandon Kabango. Kaka, maman, on va manger du pondu. Même moi, on a ma koto. On va aller à pondu. Voilà, une femme à la maison avec la grande dame Bibiche Kapika Beka. Donc, si vous avez la Thomson Nebiso, il y a mon boyo qui n'est pas cholololololo. Maman, la grande dame a bomimbo kae. Donc, toujours quand il y a Thomson Nebiso. Donc, tu as un kaka, ni satoué. Boto kanisa ngo pour aider la pinza bien. Une femme à la maison
quand on a fait une pondu na biso to cha mafuta mbila to chez moi qui est pour normalement et c'est coquille box stop le soukiara pour ça pondu ya olia na fufu et ça pondu olia na l'eau sautée donc voilà to cha mafuta na biso Thomson mani to moni to cha mafuta na biso Thomson nanga na sala ki sikoyo na ye ko boaka isina longola ki ngo ba 10 les arrêts na longola ki ngo déjà mikuwa les siko na ye ko boaka ngo kata pondo donc Yves Mavambo moni oyebi sa mama ça il a robo donc Yves Mavambo ya bi image oyebi si ma Sandrine ala mbela ko pondo on est la salle boye tout ça là la zipiki donc ti pondu na biso e robela biso to balola te o na balolio na zongisi te de la bois qui boit ici donc rendez-vous quand on a zopeta premier tour deuxième tour pondu e belle donc la zipiki ni fini de soutien to chaki on a maya moto na mungu ambala moko uvanisa ki on ndambu siko to boka on mafuta na matungulu donc ndaka les gens compliqué te bolandi hein donc compliqué donc pour la bololo c'est pour pata ngoka bien mama bonimbo kae wow matungulu ya soko kata ki pe to bois ki de kolo to banda ko balola en même temps OK yango wana une femme à la maison et avec la grande dame. Quand on est dans ces binots, c'est au balola raté. Papa, allez, zoa ma bien, zoa ma tamba bien, donc rien à dire. Ah, nataki mungwate. Parce que biso baluba mungwa mingi na matamba te. Dotaka mungwa mokie. Donc moi il mesure mungwate. Atie mungwa mokie kaka. Voilà, balobi une femme à la maison. Donc, pas jonguer dans la vie de tout le monde. Nakala yango donc maman Salim Nakala. Papa dit que la Hollande d'abord sanité, MK Kingongo, Novi Kingongo d'abord sanité, mais Nakala nde yango yonde na yimsa kibino. Kwa kile kia muma tungundu Nakala na biso. Et sili kobela pondu na biso pe ebelaki totie sikoyo mai ya fufu kala te tozokolia quand nde na yebisa bino leki vraiment tozongi na mboka na Kasai oyo masango donc farine de maïs natie mai nanga mokie nabwaki masango na kati awa namanito donc on a bien donc on a la mélange oyo ya mai na farine ya maïs oyo biso to benga ngo musambu donc on a mélangé ngo boyo kala la weto yeke professeur tala leki na namba musambu soko taleza mai il faut obakisa ndambo donc maman Maggie Lubesu na Allemagne ayebi makambo ya na kisabiso kolamba donc oyo eza musambu donc eza mai boye bakisi biso ndambo bakisi biso farine ndambo voilà sikoyo kosala attention bamama baolandaka na ndako esala mbuma te balolongo vraiment ti mbuma bambuma nyonso tu esila boyebika nde osala na bana bapotopoto sikoyo nabwaki yango na mai oyo etoka mpe mingi te mais nde tolobaka esi esalaki basoda babwaki mosambu na nga na kati ya mai sikoyo na bazokobalola yango bandi kobalola yango légèrement babi papa di ke na Hollande alingaka fufa masango ye azalaka na poto bato baza ebele bazalaka na poto oyebiki bani afufa masango bapusu lolemo change te po misu bakokaka na bango te la femme du patron ye alingi na ye caméra te toza na ye awa donc bomoni ezokoma kilo
Ma jolie Florence Makinanga. Donc Yangoyo. Yves Mavambo, mon boss, lui, image toujours. Donc voilà. Sikoyo. Il n'y a pas manipulé. On va dire là, on sommes. Manipulé, il s'en moque. Professeur, tu sais quoi la beauté? Professeur, je sais quoi là. La Belgique. La Belgique. Il y a un prof. Il y a un professeur. Ma vie professeur, je sais quoi là. Est-ce qu'on a madame H. Lendom? Madame H. Elle voit tu sais que na la muka. Moi si, ça école la muka. Et mon bal, tu sais que. Ok. Mon couple est bon ça là. On est là quand H. Lendom, ma femme. Et elle a un bon. Donc, surtout sali boye. Tiki siko musabu na biso etoka penza pour masangwana ebela. Donc ma jolie Florence, donc tiki musabu na biso ebela ne maman na biso Maggie Besu ala kisa biso na kati ya tiki musabu etoka. Musabu na biso etoki bimo bozo mona ninge etoki o eza farine de manioc mais o euti Cameroun bon eza rande moko. Donc fufu au peut-être bana olia na kisasa fifi pemba yango donc la tie fufu na ngabona la tie fufu na ngabo monde kati de quoi carte géographie alors lui l'ami de tout le monde pas jongenda donc ils ont beaucoup la bois 5K donc tu qui ngo susu moi minute mukeka et toka pour ma sango bonga vraiment toka ndé pour tie fufu les autres toka na ngo. Lelo to baito olia na Kasai na Kasai mbujima ikananga to olia na Kasai bon yango yo toki yango nazo balola poza na moi rapidité pona ko éviter ko sala mbuma donc bomonde nazo balola ngo donc nazo balola ngo pena na lombango voilà nazo balola fufu na ngai Naibité le patron Yemoko, caméraman, patron Alain Benza, Alain la Simabili. Donc jamais raté. Ok, ça prend maintenant. Bande on va ta biso so boyo ka solo si se sont rappelé bino ba bon moment rappelé ma qui chasse la manière donc faut vous dire la classe voilà ce qu'on foyer bandenge papa lingelaka papa mususu alingaka fufu ezala pete mususu alingaka fufu ezala mwa makasi donc tali boye fufu na biso eza nini makasi mingi te tobakisi fufu manioko oso tobi tobakisa fufu masangu eosimba te mpo masangu ebongaka ebela donc masangu loko esi etokaki so omoni fufu na eza pete obakisa fufu masangu te bakisa fufu ya manioko omoni nde biloko ozosala elastike sasa tolambaka yango na makolo me awa ta botala moya obalola yango na makolo eza te. Voilà, la table prête. Doana pour nous na biso, dozana Thompson na biso, matungulu, fufu, ndakala nde na biso bino kaka, o penda tozolia fufu ya masangu na ya manioko. Donc so autour na tomate pour la nini toza complet za ka légumes. Donc elle a cadre à découper et fufu pour nous tomate sous donc boy baka que non maman ni toza na bota la providence. Donc elle a cadre et la providence a la mais la providence a éco assister. Donc merci voilà. beaucoup, merci Naningi vraiment au bien séringa pour na une femme à la maison de nous ba mania so oya mona za poso koleksa baninga oya yebi a hésité te avec maman ni tout 0615 31 69 90 mais maman va golia il faut dans le sambo bato batala na biso Bien sûr qui est dans moto ko autorité wana te ki o sambela na sina toujours ko ndako ça le sambo potolia sikoyo na moi na commentaire
o mama ni tumkolo ndako soka asambela ko iko envoûter ndi mama tika kolema bien moli mwana ezaka makanisa mabeko kwa ni makamuni so ko envoûter so yo mopoza mutaba envoûter so envoûter asambela to lia so makila yesu donc na ko bezala milimo tezaka prière éternel des armées natiki biloko tozolia na maboko na yo amen amen tobenga ba démon te pondo za la démon za na été c'est servir non Manitou. Merci maman. Akena na matamba. Matamba pe bon moi mafuta ezomona na te ya mo ba la cholestérol te mointe. Matamba penza. Matamba penza. Rizanga mafuta. Mafuta ezate. Bon siko na banana lo ki mama muswahili. Siko mama muswahili kwa zaki na papa mulu baba ngala mbele boye. Boye kaka. Oh lambeli o ba tante na ngai ndi. Papa ayaki poto bien avant donc ba tante na ngai balakisaka kolamba matambo Odette Kavidia Joséphine Tumba bangunde donc Clarisse Chungu to ya côté na bango mais côté maman donc on est aux ambalasima d'accord OK merci nous allons Mwanda Kala Tolé kitoko ouais. Faut que ça va dire banga pour mettre dans la porte on va dire quoi la kitwe bongana c'est na kao na veranda etoko kana etoko te na veranda na ka na sima wana se wana ka on va ina bino papa mbona ya merci maman merci balinda ko ya makane ya mo pambola maka fifi pemba biso to lia ndakala tozolia na biso Foufou mo élastique, oki foufou ndeni. Ça fait combien de temps les foufou manyo te boyena masango. Bona ninga poto. Na ninga poto. Azali mena ninga kilo wangi na pa pamba. Yonde na lia. Na kin polera no, pas tout ça na kin lia ga simule. Lia on. Lia o foufou manyo ko. Foufou manyo ko Ona ninga ndako ezangi chibuku. Ebi chibuku. Masanga mo ba duba wewe on chibuku. Na ba ti so mpa wana ta. Ko che pibu to. Chibuku. Ebi na mo. Manitu. Wuli ndakala osimi Thompson te. Ndakala na Thompson to lia opa. Je suis le Dima. Macho. Yo mo bien. Voilà, tout comme n'habitude na souka, bamboteka na Solange Étoile, Bibiche Lobo commande de moi. Donc vous hésitez vous contacter maman Eliane Nitou na ba recette au boyebi. Donc on apprend tous les jours. Vous partagez en haut na ba ndeko mususu, ndenga lelo na sali, vous hésitez donc voilà. Manitou, merci vraiment, merci. Merci non maman. Toujours bien kitoko. Ndakala nous de l'extra fou ndakala. Merci. Bibiche Kapika, merci beaucoup. Merci beaucoup na ningo disposé temps. Merci mon ensemble de porter vraiment troisième appel là. Merci na surtout ba wata la biso, ndenge na zo ba kake. So za ba tala na yo, wana mo ilubu na ole mo surtout ba ndeko na ko hésiter. Bika mamelia ni tout 06 15 31 69. 90 en tout cas porte ça pour les répondre. Montenir surtout. On apprend tous les jours. Tolamba ba pondo. Mais maman biso la mi pondo ya ekolo, ya papa na e. Maman na ye muswahili, papa ni moluba, habite na sepena na sabino côté ya bo papa na ngai. God bless you kana na baka, que Dieu vous bénisse, Mungu awabariki. Tata nzambi kalusa kumula. Nzambi au chocolate. Nzamba mbeshele bana beto bon, bye bye.